Allez, vous ça la prière, Mbangou, monsieur. Mbangou, vous avez déjà au Sambela. Vous qui n'est pas en exécution. Allez, vous avez aussi un pardon, Mbangou. Vous avez un pardon. Vous avez un bolimbisi, na batunyo so bosala mabe. Maman oyo bo viola. Bazo exécuter peine de mort. Boyeba que bozonga lisusu. Lingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi passe. Tata mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia. Maman première ministre alingi kimia. Na bonde meeting de pesa melaki biso en tant que ministre de la justice pour lutter contre criminalité urbaine. Boyeba été nautaki ko actualiser circulaire aux ali ko lever moratoire ya peine de mort ya exécution peine de mort na mboka na biso aux ali kuluna ba condamné yo na peine de mort boy ba été ba ko exécuter yo sans qui ba kangi yo kuluna ba tio na disposition ya justice ye ba été ba ko exécuter yo. Oezali troisième vague ya bakuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité pour être peine de mort ezala exécuté tata mama yaya soko zali na mwana oza na leki bobatela ye na ndaku mwana kindaka kelasi lelo yo grâce à président de la République enseignement primaire de base ekomi ya ofele nani bamata nano avion te bozomata avion ya ofele pe avion wana bokomataka yango lisusu te. Et puis j'ai un peu ma bakende bazonga te opération eza ya malamu baboma bango bazonga te. Bana bazoka mate bayoka basalaka katika bakende station ministre bakende ila banyokola biso bakende baboyi koluka lokola biso
zéro kuluna Lumumba na biso ye wana asauve biso biso bajene tozokemba bazobotwa biso bamoto bazoyiba opération zéro kuluna olingi bwekimia ezala tonyoka botambola bakatikone otambola basali